Madame Nancy Basele n'a coupé sa précision. Ndengo lobi wana yo lobi no mabete. Na lingala ya bakanza misapi ndenge ezali boye. Babenga kango soki eza misapi lokola moko bakobenga ngo vraiment na sengi na bato bazala indisposé te tozolo bapenda lingala ya bakanza penza musapi moko babenga kango likata. Malheureusement biso bakinois toza ko utiliser kombo ya likata na senso mosusu boye bien na boye kolobawa mais likata lingi koloba musapi moko mais soki nde ekomi ebele ndenge tosimbi loboko boye nde ekomi bakata eza nango mabete na église moko boye papa moko alobaki tobetela mama oyo bakata kobenga tobengaka tobike muto aza ndumba za mwasi aza mibali belé mwasi se comportera bien te tobenga baba ndumba. Est-ce que terme wana il faut benga mabongo? Bon voilà, donc terme wana kobenga mwasi oyo azali ndenge tolobaka na français aza kosala prostitution azali kozana mibali belé pe kotambola malamu te ndenge babengaka ye ndumba ezali mal employé parce que ndumba epa ya bangala elingi koloba mwana mwasi oyo azali elenge oyo bakoki kobala nde babengaka ye ndumba. Donc elingi koloba ke mo wana oyo tozali koutilize oyo euti epa na bangala oyo babengi mwana mwasi ndumba balobake mwana mwasi ndumba nde aza prostitué ye nde azosala makambo kozwa mibali ebele vie moko mabe ezali mal employé. Donc esengeli te tokomisa mwasi oyo aza kosala azali kosala mobulu tobenga ye ndumba po ndumba elingi koloba mwana mwasi oyo akoli oyo bakoki kobala kimakangu pe misusu pe ya ba mikolo ezalaka ya ba champion donc azalaka na mwa système de jeu na ye moko alekaka kote mosusu pe alekaka kote mosusu mais barelation ezalaka ya mwasi na mobali c'est ça qu'on appelle kimakangu. Donc na lopoto babengi yango lokola concubinage bilenge. Vous comprenez? Ujana ezali koloba lokola elenge ezali donc ezali lokola bazo loba likambo ya jeunesse ezali lokola jeune. Alors maintenant siko soki mutazo sala mobulu na bitambola tambola leka ake koluka mobala ake to koluka mobala bon bino boko benga ye ujana comment. Donc ça peut terme moko baza ko utiliser na sens moko vulgaire même pe na ko yebisa yo terme ya kuluna na portugais elingi koloba batu basali colonne baza kokende mais elingi koloba te ke batu wana bazo kobeta batu. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo ape mbona nga bien ya on a préféré na sala nga vio toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petits bouillés. Nous sommes à Wanopala, 24. La croisement de la direction Kambiana venu au Wanakaka. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mapouya.
Mbote Nabino, Balandia, nouvelle tendance, Mbote, bonsoir, Nabino, bonjour, Nabino, ça dépend herbe, Olanda, Bisso, en tout cas, ça l'a bien, son ali bosso, Nabino, représenter Bino émission, Nabi que vous avez là, d'accord, il y a au monde, humble servante Nabino Nancy, la belle Bassele, la fille sociale de la presse. Donc merci beaucoup de la confiance et fidélité au Bozo Pesara Bisso, Babi nouvelle tendance et sa chaîne Oyo. Et ça la sentiment moi so bon dans la banda ko et puis qu'on coûte insalité et puis qu'on s'est retrouvé de l'homme boyé o ya yoka kala o ando kanisa yango mais en bon côté donc to la wana partout na musique au politique au dans nyons soto za la wana en tout cas lelo na makasi ya boss na biso Alain Dele fois la rara makasi ya équipe mobimba nouvelle tendance wana moni Jacinto Ngala donc babi les géants garçons yem ta film yes babi yes aura filmé il faut la marande na bimana sans oublier Aldor Mayala Aldor Louis pardon babi yes j'année 43 babi to benganga alo Nancy si tu viens na Marie tu sais vinabi que yo kontano sakana raté Aldor ba so 40 sans oublier Jordan babi moi suka na biso yeso monya le longa bombo ba gros bisous et merci beaucoup une équipe technique qui accompagner le on de kan epseb no bandeli to kimi moi membre belé en tout cas le to le bela ba langage populaire le bamaka o esenga cœur et le bamabongote o esenga kilo mabongote mamsuto lo bara et le refo lo ba a yo che i et le refo lo bongonde et le mususu yo benga on le mususu yango lelo na luki de na sepelsra bino kaka to ambe bino professeur Jean-Pierre Bayolo aza professeur histoire aza analyste sociopolitique ndetro solo ne ba terme nyonso wana alakisa biso moko balbara ndenge nini et le bamaka wapi il faut que le bango na air nini na ngonga nini. Bonjour professeur Jean-Pierre Bayolo. Oui, bonjour madame Nancy Mdengo Yambinga, voilà, je suis là pour justement éclairer ba terme au biso toza ko utiliser za na français pe za pena lingala mais ils ont très mal employé, c'est pourquoi on a justement pour éclairer opinion quinoise pour bailler bango peut utiliser ango correctement. OK. Merci beaucoup monsieur Jean-Pierre Bayolo. Toko bandana terme moko ko faire comprendre batou et le ko le bamarandenge nini il faut le bamana air nini la mutu nini terme o nga penza non si pena ebeke na royamba yo na sole pena ba quinois na sole ba quinois ba meka ko expliquer biso ba terme nini le bamaka trop le ko la terme ndumba kobenga to bengaka to bika muto aza ndumba za mwasi wa mibali belé mwasi wa se comportera bien te to benga ba ndumba est-ce que terme wala il faut benga mabongo. Bon voilà, donc terme wana kobenga mwasi oyo azali ndenge to bakana français aza ko sala prostitution azali ko zana mibali belé pe ko tambola malamu te ndenge ba benga ka ndumba ezali mal employé parce que ndumba e pa ya bangala elingi koloba mwana mwasi oyo azali elenge oyo bakoki kobala nde babengaka ye ndumba donc elingi koloba ke mo wana oyo tozali kuutilize oyo euti pa na bangala oyo babengi mwana mwasi ndumba balobake mwana mwasi ndumba nde aza prostitué ye nde azosala makambo kozwa mibali ebele vie moko mabe ezali mal employé donc esengeli te tokomisa mwasi oyo aza kosala azali kosala mobulu to benga ye ndumba po ndumba elingi koloba mwana mwasi oyo akoli oyo bakoki kobala oyo akoli déjà majeur oyo mwana mwasi oyo bamoni akoki kobala nde babengaka ye na terme ya lingala babengi ye ndumba mais ndenge biso toza koutilize yango to BBC sens na yango na ndenge ezali epai ya bangala ndumba elingi koloba mwana mwasi oyo bakoki kobala mwana mwasi oyo akoli akomi na nzoto na ezali ekomi makasi pe akoki pe kobala kobota kovanda ye na mobali baboti pe bana nde babengaka ndumba. Et bon so siko sobi o expliquer biso oui to comprendre mwasi oyo ndumba za mwasi akoli okoma na aja kobala siko ba o babengaka bandumba o basala mambo wala bango toko benga banani bango toko ko benga bango kaka na d'une manière claire et simple toko benga bango bazali tokoloba na mwasi wana oyo aza kosala mobulu
azali kaka mwasi ya mobulu ndenge bazoloba na français les femmes prostituées ce sont des femmes qui sont libres oyo batambolaka atambola na mobali atambola na mobali biso tokobenga bango basi ya mobulu donc basi oyo bazali na bovandi oyo ezali ya malamu te tokoloba na kaza mwasi ya mobulu voilà. OK, merci beaucoup. Naza sous un terme moko elobama pe mingi tomona ngo trop et pas ba mibali. Ba janga surtout Jancine Ndongala ya benga mingi bongo na reproche ke malinga koyoka telingi o éclaircir biso momi momi tomona ba janga so benga basi na basi ba momi wa petit momi wana momi na ngai azaka momi na ngai petit momi wana bablo mo ya bongo donc est-ce que momi eza mutu aza mwasi ya mutu bon momi ezali ndenge tozoloba wa ba terme mingi na ba pana biso ba kinois to bebisi sens na yango na niveau ya histoire soko yoki balobi momi elingi koloba cadavre embaumé alors mais malheureusement ba kinois toza ko utiliser ngo na ba terme vulgaire toza ko benga basi ba mama ba momi bon ba mama pe bazo sala pe réaction mo te bazo ko trouver normal na habité mais na sens ya explication nango sur le plan n'est-ce pas d'histoire momi ezali koloba esika ya ba égyptien ezali cadavre bazalaki ko embaumé pe bati yango na kati ya cercueil donc le fait ya kozwa corps wana bati yango na kati ya cercueil pe bati yango ba matière pour que corps se décomposer no quitter nde ensemble ya technique on a ba bengi yango momification c'est-à-dire embaumer les corps et na ba principe yo ko sala que corps wana ebe ba no quitter nde ba bengi yango momification alors mais biso malheureusement na Kinshasa toza ko utiliser yango comme kobenga basi momi et puis il y a aussi notre période batika ki momi bakoma ki na banzele nzele zali terme oyo naza ko se rappeler na période moko boye viva la musique basala ki banzembo na bango moko zaki ya kitoko pe bakoma ki koyemba banzele kete nzele alors ba si ba mbeki on peut na sens on appelle alors yango pe terme on appelle et yaki pe na Kinshasa baso benga moi si soit momi soit nzele. OK, ce que normalement mobile expliquer biso nanu mobile o na bali moi cité neti Jordan na bali été moi si ne wana benga momi Jancine Ndongala na bali te basi na bango ba famille ba yebi bango te ba ko benga ba nani. Bon, bakobenga bango kaka na kombo na bango ça c'est de 1 de 2 bakobenga bango pe soit akoki kobenga mwasi oyo ye aza kolinga kobala ndenge tolobaka na français papa kobenga copine bon ndenge balobaka na français soit akoki koloba oyo azali prétendante na ngai c'est-à-dire soit fiancé soit akoki koloba oyo azali elenge ya mwasi na ngai naza kolinga mokolo mosusu na bala ye bon makangu elingi koloba cohabitation entre mwasi na mobali mais qui mwasi na mobali onge zaka ya bango mibale donc tokoki pe koloba effectivement ndenge ozoloba wana bazali pe kaka lokola ba makangu ça c'est vraiment une n'est-ce pas très bonne réponse au tout ko bimisa po na mutu azala qualifié lokola prétendant fiancé ou prétendante fiancée ya mobali et sengeli ye mobali wana akende komi bimisa esika ya baboti ya mwasi tant que nano ami bimisité bazaka ka bato ya tokolo baneti bazaneti na ba terme ya biso ba kinois bazana na kuzwa donc bazana no ya ko bombana donc ezaka ka lokola kimakangu. Bon kimakangu pe mususu pe ya ba mikolo ezala ko ya ba champion donc azaka na moi système de jeu na yemo wa leka côté mususu pa leka côté mususu mais ba relation ezaka ka ya moi sina mobali c'est ça qu'on appelle kimakangu donc na lopoto babengi yango lokola concubinage boza ko vanda ndenge ko bomba na ezaka ka makambo ya bino ka mibale voilà. OK, merci. Est-ce que moi sous terme même sous prêtre
soki neti bamoni yo boye bagarso bamoni mutu moko bien veste beni prêtre grand azambonge bela za mutuka amelisaka bango grand prêtre est-ce que mon prêtre eza na mutu oyo aza na mbonge bele to mutu oyo akabelaka batu amelisaka batu prêtre bakobenga mutu bako prêtre eza nani Nancy Beleke prêtre azali musali na nzambe na kati ya etonga ya nzambe ezali ba terme ezalaki utiliser kala na moyen âge babengaki bango ba ce sont bato bazalaki kokamba bato côté ya bato na tango kala na ba église catholique babengaki bango c'était des clergés après na sima ba kobenga bango ba n'est-ce pas prêtre siko ba koma ba monsieur l'abbé donc baza banganga ya nzambe alors ndenge biso to benga ka bato po asombeli yo masanga po alesi yo biloko to asalisi yo na mwa likambo moko ndenge to benga ka bango prêtre to benga kango na ndenge ya mabe to benga bango kaka na bakombo na bango to benga bango kaka soki azali mutu ya malamu okokoloba na ye azali bon samaritain po asalisi yo mais tokoko benga ye prêtre te parce que prêtre ezali kombo moko spécial pona banganga ya nzambe oyo bazali na kati ya église catholique bongo na esika ba protestant babengaka bango ba pasteur et puis bisika pe mususu babengi bango bakombo mwa ebele mais tokoki ko benga te mutu po azana mbongo po azali directeur azana mbongo po aza PDG bo benge prêtre te ezali terme moko ezali mal utilisé toke nango na sens moko donc sens moko vulgaire il faut kaka tozala kaka na batuana koloba oyo bango bazali na sens moko normal na sens moko classique to benga prêtre nde musali na nzambe et non ko benga pona mutu asombeli masanga to apesi yo quelque chose non. Ok, merci. Toi, si nous sommes succès mikolo, ezo bengama, ezo lobama, et même l'été kota ki makambango, ezamo ujana. Est-ce que ujana ezamo si ezamo no amuke, awasala kindumba bano amike bazo la tabilamba mabe, ba bon de fois benga baba ujana. Il faut dire que ujana pe ezali terme moko eza très mal utilisé parce que toyebi ba équipe mususu na ba n'est-ce pas mboka mususu kombo nango ujana ezali alors mais ujana na sens nango oyo esika ya bandeko oyo bayebi Swahili baza koloba ezali lokola bilenge, vous comprenez ujana ezali koloba lokola elenge ezali donc ezali lokola bazo loba likambo ya jeunesse ezali lokola jeune alors maintenant siko soki mutazo sala mobulu na bitambola tambola leka ake koluka mobala ake to koluka mobala bon bino boko benga ye ujana comment donc eza pe terme moko baza ko utiliser na sens moko vulgaire même pe na ko yebisa yo terme ya kuluna na portugais elingi koloba batu basali colonne baza ko kende mais elingi koloba te ke batu wana bazo ko beta batu. Mais malheureusement, à Kinshasa, tout ça qu'utiliser Kuluna, bateau bazali, babandi, n'est-ce pas brigands, bazako beta bateau, bazako boto la bateau biloko, pe bazape même koboma bateau. Photo benga bango, bateau yamabe. Photo benga bango, donc n'est-ce pas bandit. Mais Kuluna ezali donc linkolo banaki portugais, groupe moko ya bateau, ezako kende. Voilà. Ok, merci. Ba uja do shura sia na yebara oza uja na te. Et de colis mais là teliwana et on va jamais faut bien grave en tout cas papa ton terme même sous et on peut ça il pesa en plaire ba monsieur ba yembiango donc ba monsieur ba yembiango même la balaba le komikolo ba ma les termes mbea mbea c'est comme basi oyo bazang éducation basi oyo ba azara boye libale belé azara forme mo na bujana mais ko za mosa za ndoka libala ko même bali misusu terme mbea donc moso azara bonga na valeur te terme mbea na ndenge toyoki na Kinshasa après ujana et comme mikolo mbea effectivement même pe artiste moko asalaki ka nzembo na modèle wana. Donc elinkoloba mwasi ya mobulu bitambola tambola akoki kozala mwasi oyo azali jeune akoki kozala pe mwasi ya ndako mais azana ye kaka kuyungana donc bitambola tambola koto ya bimi mais mbea oyo biso toyebi
ezali mwasi moko evoloko ayembelaka ye nzembo na zaiko pe kombo ya mwasi wana ezalaka mbeya mbeya azalaki mwasi moko kitoko tout ça. Alors nazomona te rapport oyo evoloko ayembaka nzembo wana oyo ya mbeya mbeya pe nzembo ezalaki pe kitoko ezalaki na sebene moko mbelele mbelele mbeya mbeya ye mbeya 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 anga na sili na lembi banani bandi melanga lisapo mbeya banani bantolanga lisitolo yango yao nakobenga oyo babandaka na tango ya eki nzembo kitoko mbeya mbeya pe mbeya mbeya ye mbeya mbeya tout ça evoluka yembaki yango na zaiko na papa wemba mbeya mbeya na nzembo wana ezalaki kaka terme uzalaki mutu ezalaki penza evoloko asali nzembo ya mwasi pe akumisi mwasi na ye ndenge alingaki ye ainsi de suite pe nzembo ezalaki pe kitoko. Je me rappelle tant que toyaki ba jeune tozalaki nano ba célibataire tout ça nzembo wana esalaka succès makasi pe manwaku na papa wemba bayembaka yango kitoko na ba président Josa tout ça. Sikoyo malheureusement ba utiliser yango na sens moko vulgaire na sens moko autre donc na sens moko contraire et donc ekei na sens wana bon malheureusement pe et ça peut kolobama et qui peut bongo bon donc mais nous corrigeons ça que bakoki ko benga kaka basi pour ça mon boulot basi à ma bé basi à mon boulot c'est ça le terme mais ko kende ko benga mbeya 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 zali moi sur basi ba yemba ainsi de suite na evoloko to zape na terme mususu batu balobaka pire petit na ngai na koma wana voilà ezala mingi pire petit na pire vieux oh pire petit na nga kati chourasia na pire petit na nga so mo otoyenge sika ya zali na problème na nga oh bah c'est le pire ser na nga na ye babitiliwa bablo mo ba bon est-ce que mo wana pire wana il faut qu'on ka ba place wana bon pire wana ezali penza mal employé. Parce que mon pire, quand nous disons la situation va de mal en pire, notre situation s'empire, notre situation est devenue pire. Et la situation l'état de santé de tel monsieur devient pire. Donc, baby, ou bien situation politique va de mal en pire. Quand nous disons que la situation s'empire. Donc, la situation est allée à ma bé, un mariage à Moutouana, ça va vraiment de mal en pire, ça ne va pas. Donc, il y a un grand ça ne va pas. Ce que yo benga Moutou, pire vient à yo. Donc, les Kambo, Yakobeba. Donc, en fait, terme wana, ils allaient mal employés. Tokokinde koloba, talande konanga yo ya confiance, nde konanga yo ya boboto, nde konanga yo ya malamu. Puis ouais, tozo baby ça va relation ça les savoir. Donc ils allaient terme moko mal employé. Ko koloba na mutute oyo pire ngai. Donc pire yo na mabe. Voilà, donc ils allaient non comme terme moko ils allaient mal employé. Tozo sur un terme même sous honorable. Honorable. Ikole komi ba monyo na. Soko sombeli mutu masanga. Honorable. Opesi transport azaki na ngote. Honorable. Expliquez honorable. Ceux qui moutent à lati bien, azana ba veste, ba bengi honorable. T. Ceux qui peuvent mouter à somi moi ketcha, ba no tamba nango partout, azo kabela batumbongo, mais tout ça honorable. T. Honorable azali motoyo a pesaki candidature nae, soit dans l'Assemblée nationale en tant que candidat député, soit dans l'Assemblée provinciale en tant que candidat député provincial, soit sénateur, bongo a commis élu. C'est-à-dire soit naka il y a députation nationale paix provinciale, population va voter, va commisser donc élu. Dès lors qu'a commis élu, on peut donc l'appeler honorable. Vous comprenez? Donc dès lors que Mouta commis sénateur a commis élu n'a pas député provincial, honorable. Et bon, tout ça c'est un terme même sous excellence. 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 Ezali muto azako assumer ba fonction importante na mboka na sommet à l'état lokola président de la république lokola premier ministre lokola ba ministre bazako kamba biso lokola ba PDG lokola ba ce qu'on ba bato bazana ba fonction diplomatique lokola ba n'est-ce pas ambassadeur pe ba konzumo susu bongo na bongo mais excellence ba pesa kango na motonyon sauté et bongo pe
excellence yango esenge pe basa la musala na ndenge ya excellence parce que en Afrique pas ces ali bato baza ba pesi bango ba titre wana basa la ba c'est ce qu'on appelle leurs excellences les excellences mais musala ngo tozo mona excellence de transport pas si soins médicaux pas si salaire pas si donc excellence yango tolingeza na lokola ndenge za na poto bato baliaka bien bana ba transport ba salaire paye bien ba enseignant donc maman nanga Nancy bereke mawa trop basel excusez-moi maman Nancy basel salaire muke pasi donc excellence ezanini ezali soko ba bengi yo excellence salape na ki excellence wana mboko kinde liboso soko zali gouverneur ozape excellent donc ozali pe excellence zalape excellent na ndenge ya musala na yo voilà to ko mape wana to terme suka biso comme oza mungala pe tozo biminongo ben poli oye bisa par exemple chinois pesanga ta makata mukie ya mungwa babengi impoli po bangala ebenga marabongo sikoyo est-ce que terme wana baki ko apoya ngo wana to différence nini o bakanisela kayango na yango foto benga ngo ndenge nini Madame Nancy Basele na kopesa précision ndenge olobi wana yo olobi no mabete na lingala ya bakanza misapi ndenge ezali boye babenga kango soki eza misapi lokola moko bakobenga ngo vraiment na sengi na bato bazala indisposé te tozoloba penza lingala ya bakanza penza musapi moko babenga kango likata malheureusement biso bakinois toza ko utiliser kombo ya likata na sanso mosusu boye bien na boye kolobawa mais likata lingi koloba musapi moko mais soki nde ekomi ebele ndenge tosimbi loboko boye nde ekomi bakata eza nango mabete na église moko boye papa moko alobaki tobetela mama oyo bakata ba passer bato nyonso bati mutu na se bakanisi ke eza mabe eza mabete likata mungala papa moko autaki Équateur aye na kati ya lingomba sikoyo ya yebisi mutu moko asalaki témoignage moko ya bien et tout ça bon yepa ye koloba aye koloba bon tobetela mama oyo bakata parce que alobi likambo ya malamu batelemi kaka bakamwe pasteur azwi mutu atie na se tout ça mais alors que ya alobi te bakata ezali nde kobetela bango maboko donc na lingala ya bakanza likata ezali lokola musapi moko bakata ezali lokola loboko donc liboko na yo ebele ndenge osimbi bakata donc osimbi maboko donc ndenge tolobaka kembi ya bakata sala makasi na maboko na yo elingi koloba te eza mabe te eza kokende te na ndenge bino bokendela koloba likambo wana na nzoto ya mobali kombo nango bopesa kombo wana mais nzoka nde eza bongo te nzoto ya mobali kombo nango na normal lingala na kolobango ezali scandale te pona toyeba kombo nango eza soka donc nzoto ya mobali kombo nango ezali soka wana na lingala tosuki kaka wana toko continuer sous pona kopesa ba précision mususu mais bozala na bino penza calme tolobi penza vérité bo solo yango wana na ndenge ya lingala ya bakanza mosapi moko likata ebele boye sali loboko kombo nango bakata na lingala voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Tu as dit que vous êtes professeur à histoire. Tu as dit que tu es gouverneur Yassika Abili. Au Kolobani, vous avez politique, vous avez na politique. Au Kolobani, vous avez pe conseil, vous avez Abimi. C'est là que vous avez Monsieur Gentini Ngobila, Oyaza, nommé comme gouverneur, Oki Kolobanini, Oki Kolobisa Nini, Oki Kolobanini. Bon, Nakoki Kaka Kolobana était na pesi d'abord yeba félicitations. Pe na Kolobana Kaka que a bongisa ville ya Kinshasa na problème ya salité. Pe a zalape mokonzi oyo à cause la différence azalape mokonzi oyo akosa la différence na papa André Kimbuta asalaki pe aye azalaki pe na mabe na ye mais
topesi chance pour que asala malamu asala te ndenge toza komona que batia oyo kaka ndenge moko eza malamu te babongisa ville ya Kinshasa eza na mbongo ebele basala en sorte que bafuta bakantonio baza kosala propriété malamu ba multiplier lisusu ba emploi topesi gouverneur André Kimbuta quand même aussi moi Fleur Mouké na ndenge basalaki DGRK na ndenge basalaki Transco mais yé pe lokola ye a continuer mais difficulté o ezalaki na gouverneur liboso ezaka problème ya insalubrité solo moyete soni alors tolingi vraiment excellence gouverneur Gentini Ngobila asala musala ezala malamu pour que tolongola mauvaise image wana oyo tozanango na batu wana na ndenge bazosala kaka mabe oyo aleka mabe et surtout koelelaka kozwa mbongo yo moko otiki baninga bongo ainsi de suite tout ça te bosala bobongisa ville oyo ville eza na mbongo ebele eke penza ba transport oyo ba transco oyo eza wana eza kutu muke ko isu koza su ebele donc gouverneur Gentini totombeli yo bonne chance professeur poto yo kakabi ba professeur ba salaire mo boulou salaire okolo ba okosenga nini salaire mama pasi salaire na ko yebisa yo ezaka 100 000 francs pamba biso bato tangi ba classe na ba ipen consort ezali eza pasi na pe mawa mais to sengi kaka nde na président de la République na biso son excellence Tshisekedi Tshilombo Félix basala makasi na bandeko bazana ye na excellence Vital Kamerhe babimisa gouvernement parce que yo mona wapi mama na kati ya mboka nini gouvernement po ebima to komi lelo 3 mois ata na bamboka loka ba n'est-ce pas Érythrée ezaka bongo te ata na bamboka muso ya mike oyo tous ezaka bongo te bongo siko gouvernement ngo ekobima jusqu'à quand to sengi son excellence président de la République bayoka na bandeko FCC bandeko FCC bafungula pe motema batika kozala makambu makasi lokola n'est-ce pas njoku to balena linga ka nyonso yete bo pesa pe baninga ndambu boyoka na bokabula po ezali politique bozali na coalition bobimisa gouvernement po tango yo tuninga motuno lobi salaire to kozoni mais salaire pour balongola 100 000 bakomisa ngo soko 300 000 soko 400 000 il faut quand même gouvernement ezala il faut que les deux chambres fonctionnent Assemblée nationale n'est-ce pas Sénat mais jusqu'à présent les deux chambres ne fonctionnent pas encore du fait qu'il y a un apparent blocage pour donc il y a n'est-ce pas premier ministre Tolingi vraiment premier ministre on a abima gouvernement ebima mosala et salama nous avons des compétences dans ces pays voilà. Okay, merci beaucoup professeur oko pesa numéro na téléphone pour comme na suka somme taningi abenga même sous langue monsieur compliqué kaye ou soit tout ça peut penser à histoire voilà. Donc oko bengo pour le contact bako bengo ndeni contact nangai professeur Jean-Pierre Bayolo Bolambola Isalo Kota 089 58 57 073 089 58 57 073 ou bien na 082 471 43 05 ou na 082 471 43 05 Madame Bassele na remercie yo mingi pona ndenge to sali émission yo nako benga ngo sans tabou donc tolo baka vérité po ete bande ko na biso bakino bayeba pe ekosunga biso to kende liboso posa na chaque semaine to ndolu pona ko balanga jeze belé bato balu tout à fait to ndokuta poto so la makamba ngo na sûr to proche même to kuta poto so mambu ya papa Lutumba posa penza moto oyebi to kuta poto so merci beaucoup na ko respecter rendez-vous OK ba so za bambo to pesa. Oui, bambota kopesa ezali kaka mibale na pesi mbote liboso na préfet des études papa Célestin Ngeiwitila Tezo ya institut Mama Mwilu na pesi pe mbote mingi je salue
tous les professeurs de l'Institut Maman Mouilou et tous les élèves de l'Institut Maman Mouilou. Okay. Je vous aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez qui est belé, belé. Quand on a vu en tout cas, on a vu que vous se retrouvez dans bandaku, makambo, beaucoup moins, on va papier, on a vu que beaucoup mara. Oui, bah que le coup va bien araboué, te le coup va bien araboué. Et là, monsieur, quand c'est que ça bêtise, on bêtise te. Bon, tu peux éclaircir, il n'est pas professeur. En tout cas, on a promis très bien chaque semaine, tu en dois avoir ba moya sika, ou bien à makandingue, c'est bien à mater, tu en dois que solango. En tout cas, merci beaucoup de l'ingénieur sur une nouvelle tendance. Là, je vois Koblax, Nixon, Babi, mon apôtre Tango, gros bisous, sans oublier Merveille Massombo, la crise Domingo, Naren, Bambo Tenabino du Paris, Maman Tola Tate, Jordan, la posa Rolata, Jancy, la posa Rolata. Donc, en tout cas, Maman Tola Tate, Babi, mes yeux à moi qu'on abandonne, même il y a beaucoup. La porte du Paris, mon papa Roland Makoma. Sans oublier Marquis Toussev, Babio, beaucoup de respect na yo bambote belé. Sans oublier mon ami Sadam Dickens, Babi Ambote na mon papa François Bassel na Paris, Hervé Ambari. Motema Iguet Enyo, ba les États-Unis Tongo, Ambote na bino. Sans oublier Balandinion, mon vieux Ismaël Timba, mon apôtre à Tonga na Kin, Babio. Na kin penzo tonga Ismaël Timba, garçon de disque va boire balemba, donc par gros bisous na yo. Sans oublier Judith Basele na moni Rigo Star, mon vieux bambote na yo. Bon, continuez toujours de la brancher côté la chaîne Abino nouvelle tendance, bon nous aura ba nouveauté ba émission à Sika. En tout cas, merci beaucoup, restez toujours branchés, bye.